biso mibala série boso toke tozonga kaka na ambassade na koma kozwa na ba visa ya ba 6 mois mais na sali 21 jours na yo zonga nga ambassade etika na nyongo na ngai na lata Anderson Yimbi yaya grand prêtre mort yaya wana grand frère ndako yaya mort wana grand frère ndako na lata didiki no ndako yo solo baona bato baota biso na poto ndako baolo ba ya moto ou bien ndako ni parce que ba biyo sa mutu deni de mutakisi ouais abakisa ka kombo na famille bien ngwana abakisa kombo na famille à part kiti na famille te ya somba ite on a kisi na butu na meleki yango na meleki algon oyebi algon kisi ya bokoko ya butu ya mutakisi nazana ngo nazana ni tangawisi na meleki pone hemorroïde pon biso kotambola mwa boye esanga hemorroïde kisi nazana ndako tangawisi eza na algon pona mwa mutu passe eza Et voilà, bonjour, bonsoir partout au Solanda Bisso, grâce à WWRD Congo Info, il y a grand prêtre César Ngati. Kaka na kotambola na bapel na bino. Webisa kinga ike David, il faut kutana na présent météo. Dès que vous en avez kutana na présent météo. Présent météo, boyebi azali comédien munene na kati ya Congo, oyo azali leki ya vena biso oyo tika biso mwata mwa mulai oyo babengi pauvre sans souci. Tout ça na présent météo na kata plateau présent météo à kokota comme ça to meka ko solo la boyebi ke aleka mingi te. Présent météo bonjour. Ouais bonjour papa. Bonne santé. Santé batuni so bazo mona santé ba on peut sa réponse ba moko. OK. Présent météo d'abord ozalaki na voyage na kokoma pe na voyage mbala moko ozalaki na voyage na mikili ya poto ozalaki na Europe. Bit batu ngaba yeba nanu bit ya voyage no ezakini parce que ezaki tamuke ba une semaine ozongi kini. Bon ba voyage to lobela ngo na poto te za ba voyage comme privé hein. Voyage comme privé net na zawa mardi na okende Londres. Maintenant que London. Donc na wande so na ok mariage. Na okende za fête mariage mais on a aussi Paris, na Kenai Paris, Italie, France, Belgique. Ils arrivent voyage moko privé. Déjà makamnanga mo on a kenda wasala ba nyoso ba yebi so tuni batapoto na yelaka nini ba yebi lo na yelaka. D'ailleurs on a sali une semaine na yeko zonga. OK. J'espère que vous l'avez bien. Tony Tosso on a présenté météo siko on a présenté. D'abord ça nous avons présenté pour dès que mon elongina partout vous en a poto pour comprendre que oyo météo. Présenté météo Tosso on a moi sima mukenanu. But même misusu balingaka bano babuzo bota malelo balingaka bayeba. Est-ce que vraiment ils alaka solo mo zalaka lekia sans souci. Il y a un abisso papa na biso atika biso. Bon réponse wana o bata TV ba pesa réponse. Ne dio posa na pesa réponse na question posée nga. O ba yebite ezalaka ndengwana. OK, ezalaka ndengwana. Lelo to lobaki Olanda nani dès que obandaki musala na yo avant bana musala na obandaki kotala tala nani parce que mutu nyoso azalaka na mutu abandaki kotala pour azwa idée ya kosala musala o bien. Musala oyo to bandi yango ngana bandi yango depuis 83 na bandi musala oyo mais avant on ando sana l'école. Depuis 83 to bandi musala oyo tant le fait sans souci abandaki kosala ngo ngana ndo memelesaki abandaki kosala na liko nganzala o pe nazalaki na Lyon que auto kufa que son âme repose en paix. Donc toza ba idole ya ye. Donc via travaille pas liko ngana zo memelesaki donc mère pe wa biso hein na banda pa bloko ngo donc na minute nde toza awa tolanda idole wana. OK. Lelo to lobaki na musala nozana combien de temps déjà ça na musala? Dans la vie 83 83 déjà wana na komi na bimisiko na komi na société ya Bracongo na 83 mais avant wana déjà na bande ko sana école wana na to bima manonte na 83 na yeko bima bazunga na compagnie ya Brascol Bracongo na komi animateur kuna à part ça na sape moi musala ndambu libanda donc depuis 83 ndé na bande ja ko bima. OK, Kobimano depuis 83 déjà sikoyo ozana gaz ya danger na kati Congo mobimba monde entier mobimba baso reconnaître boulot na yo. Groupe na yo sikoyo, groupe nezo fonctionner sikonde ni na tolita groupe na. Ouais, groupe eza bien, tozo le kana chaîne biso babi RTVS 1 awa na Kinshasa. Na chaîne ya honorable Adolphe Muzitu. Ouais, naza pa na ye, donc na salida, donc meli kuna pa na ye. Mais avant na banda kuna zaki na RTNC na groupe Maboke na ke Brazzaville na groupe Molende na ye kolekisabelo musu na groupe sans souci groupe chic show le ngi ngare ngadios na salapi wana après nde naza na RTVS 1 na oyo ngana l'équipe na digital na Raga TV donc naza mutu oyo tamba ko compter biso
na kisasa ata na suka ba konte kombo na ngai. OK, maintenant na fula yo fongola mo mutema bande ko ba otala biso partout nani ofuma afula yo abimisa yo météo yo kani monta mutafulanga eza d'abord nzambe na sima ya sans souci donc yangwana ndo na bimelek déjà na groupe sans souci après groupe maboke fuli susu na ndenge to sa sous métissa métisse fula lisu grave. En tant que comédien monene différence ni no monaka entre bino na ba ndeko na bino na ba ivoirien ba nigérien bango tout na bino tandis que bango ba c'est un peu évolué ba voyager ba ndako minene makamo minene netika bino bokufa ka pauvre ko ça non la gaz lelo mais soko kufe comme il y a contribution il faut ba sangisa ba mbongo pour ba kunda emsu comédien monene timéteo au moins to bango mingi soki tozo kufa pauvre to message ko ba konzi bayoka ka autorité bayoka ka différence za biso na ba ivoirien ba nigérien ezaka ka bango muta soutenir bango za gouvernement biso gouvernement biso ba soutenir biso te donc ba soutenir mingi ba jouer musique biso ba théâtre ba soutenir biso na onte et on to bunda ya moni ko voyage to sala nesko na yet ndena ok Londres boy semaine prochaine na kena frère nanga na kesa ba blo na oya na ngope awa belema obo moni na lexi awa na to sango na port de Paris na salle na Milan na salle na port de None na salle na Padova wana bamboka na salle na Italie na ye alors sikoyo lobby na okende Chikapa Kamako Dundu na ngambo Angola na bandi bandundu tout ça kikwiti tout ça na ba moyen na kaka na oluka kaka na baksa impliqué soki za gouvernement mdalingi a soutenir yo banzela na ebite so na kubeta ndenge nini so gouvernement tie biso ka maboko omoni ba nzonzinga erezalaki ba producteur na ba moyen na ba uta poto ba ye awa net yo uti Maroc vous avez résident kuna j'espère devant na Maroc devant na Kaza malgré na ya Maroc tokuta na raté na likaka kaka mbalo zokota yo kota mbalo bana Maroc pe na zo ya mbalo yo tato wa mi na Maroc na mona be Maroc na mona ngome na kota raté na mona Maroc na suka na Kaza na aéroport mais na kati na sa ata ba un mois donc à ça tout na mona be mboka to mona na pe biso mi bala série boso to ke to zonga kaka na ambassade na koma ko zo na ba visa ba 6 mois mais na sali 21 jours na yo zonga nga ambassade etika na nyongo na ngai ambassade etika na nyongo na météo lelo to koloba ke lelo météo c'est bon moi nini e futio na carré nyo sonata nyo sosali ouais so e futinga tende o mona nga pe na za boyete eza bat musupe ba sala ba bulango lelo o mona bon malé me kaka donc muto mutaza na place ba futile na kwena ye ata na ozo 100 francs e futinga musupe ozo 10 francs e futie bo so e futio te otika biso lokwa to continuer pour so e futaka te yo ko be ngate uti Maroc o be nga bandaka na tena ba voyage so ke futaka ya mon lelo na zoleka mon la latine pour tout trésor tala na simana mais siko ya opene na ka na lata didi kinoni na lata Anderson Yimbi yaya grand prêtre mort yaya wana grand frère ndako yaya mort wana grand frère ndako na lata didi kinoni ndako yo solo ba wana bato ba biso na poto ndako ba lo ba ya moto ou bien ndako ni parce que ba biyo sa mutu deni de mutakisi mort za grand frère nanga na pesa ba mbote place azali do wana ma grand frère ya ndako yaya nanga mandako donc na lata trigo na ye na lata didi kinoni na zola ta sous trésor mputu vous comprenez ezaka cabinet yo pe ko pesa polo non na lata yo pe vous me peut-être pour me mangana na Maroc vous comprenez na linga moi relation na ezaka na lata pe passer examiner oui na lata Jean-Jacques Bouya na Brazzaville na lata Jean Didier Longo vous comprenez so pesa na obet na lata mais ce qu'on a lata trésor mputu autour gaga babi yev numéro 8 aleki na na RDC abota mate na ba professionnel nyoso bazo beta équipe nationale te yena na botami te numéro 8 aleki trésor mputu ti suka botami na onte ya mon météo na za relation na bango ni surtout bato babenga nga na ba numéro mibale na za na 081 faut 0243 081 0243 tanga oyo komia 081 082 20 après 95 435 on est à Vodacom na RTL 0999 5 fois 28 11 limo ba bengela nga ngono météo na lingola ta tricot nga na koleka ona TV sans problème pour chaîne na les chaîne nga ba te météo to boyo te ele kaka donc il y a une personne différence de théâtre na bisuna bango donc gouvernement face à soutenir soit soutenir kitoko yoleka OK météo to so kene presque na kochité parce que ozana makambo ebele na groupe na yo ba activité na yo mo ebele to libérer yo pe na yo ki mo ba pel pe ya likolo il faut ça la ba course wana pe na moni déjà niveau mbala mona ko kutana na ba pel pe ya likolo na sentiment niveau météo ba idée yo ba tapoto nga ba idée bozo kango wapi eza producteur mutu ba yakanango ou bien bino moko ba to bo créer kango na se amoya kino so ozana kisasa oza présent au sala théâtre il faut mutuno d'abord et sala
faut les na bande de l'école pour mutu ça là pour ba ça la pièce ndeka to vandi boy oko betanga pe liso na yote ya yo me na baloli yango na longoli yango ya yo na baxi 1+ na ça liso le pèse na pe ka bato ba ko incarner ba rôle wana poto comme na système netinga comme na système na groupe na 6 personnes ba pièce normalement ça na on ko keteka na poto ezaka o na benga na bengi Kingan, na bengi Kingan, na bengi Kingan. Na sko net na stock ya 7 films na auto tourner. Ba 10 épisodes na za na ndako. Nano lekite na auto tourner ngo. Na bengi ka bato libanda o basara o to anda sa nzonzi kala. Na bengi ba 7 baga, na bengi ba Teresa, na bengi ba Makaya, na bengi ba Tito, na bengi ba donc ba tebele o bazo sala na ngai. Na ndo eza nango biso moto za ba idée na biso to sala ka so po yo za na idée yo pesa o elekela o ça va. Musupe koyoka no nzembo ezobeta so za maele po zuka nzembo o ezobeta na radio allez au développer nango sali ngo pièce au sali scénario nango dernière question nango météo ezali ke soki ozala ki comédie te nga ozanani ndenge banda calculer po avant za comédie na banda sa catch nde na zabo de yo catch na ya edi na banda osa na banda ki edi ngo yebinga do lui c'est mon collègue yebinga donc biso za ba série mona ba bilino elima mabe ba police belge to ba ours noir ba Aisha ba Kero ba Fibita Otao que son nom repose en paix to za ki na ba oyo ba tanda jaguar ngana ndo sana banana lutte après lutte na osa la catch de la sala catch mais na umela mingi te po monde les afo fo olia otonda ya otonda ndeni ya bitumba ou bien na ndenga butu na ndenga nyonso na butu na bitumba le monsieur là oya vandi wana yebi kinga na ndo sala catch o mona vandi na cameraman mona monsieur avanda to seka wana force ozo insert na ye ando sala catch mais siko soki na botama muto théâtre te ah nanga na zala lion na zamba météo nyama uzala nyama nzamba sali vraiment lion ba pusa na pembeni ite zala muto zala nyama yango moni kombo météo nyama solo roi des bêtes pour comment on a mboka eza météo king ombe donc king ombo na mboka na biso biso ba suku batabandundu king ombe laxi dongo so kangi dongo esa nini et bima siko kaka comme mona king ombo ko chompe le roi de ville en anglais donc on a ninga nazala kaka moi makasi quoi so na nzama bandeli mokilasa nga lion et puis so na kotono na sepesa yo ngaite lelo to lobake pona ka comédien mi balé be mi sato préféra ka vraiment soki lelo basi préféré nanga mi balé na RDC ezaka titre dans ça bon balé ka titre dans ça est-ce que nini sala ndingo mona ba jeune fille ba so pani na théâtre ba jeune garçon théâtre na bino communauté lo mo populaire et comment même mutayebi te bozo tie kaka na kata scénario ba lu comme ça les gens musalate so ka ibita ya to l'accès ayebi mais ba muso ya ndenga mabe on ba suka mabe donc comédie préférée nanga olobaki so na jeune na za l'aise titre ça c'est na baxi na vie de loin wana na za ma l'aise o ba jouer na tonalité o ba jouer na siatula ba à l'aise mais o ba jouer normal apo jani na normal surtout ketoleki comédie sila ndini ni soki na poto nde oza na gaz mais soki ka kovanda na poto gaz nyosi sile oyebi bie bato nyoso yotangi wana na poto bayoka na alisute babunga ezalaka nini soko mina oza na gaz soki poto gaz nyosi sile poto balobaka eza cimetière d'artiste même ba joueur soit comme kuna ya gayara ya obeta sute ozo comprendre soko landeli musala o ke sala o discipline kaka o silate ba jani ba silite ba jode Londres ba silite ba zebele apo ba silite c'est tout là facilité alors ce gars discipline na yo musala kitoko mais soko land otiki makambo wana ok makambo suso za kimta théâtre te o sala nzela na yo muso za théâtre o sala théâtre poto papa soko yo vana na Maroko mona kate eza demi poto boya na 4 saisons so mutake poto kaka lelo kali boso bakamo kaka ilongi bo atala kani poto zanga eza mboka mo ezanga sola mapeka eza mboka mo babaka soyi te so te kraso boka bo yo mo o meli soyi ozomona bon mutu soka tali bongo mituka kitoko basi kitoko lia ko lata tout ça a bossa na musala nda osa soit des joueurs a bossa ni balle soit am théâtre a bossa ni théâtre musicien a bossa musique pas comme na poto mais biso tant okeibo to ke shaba jani apo to comme na poto mutu bossa zonganga mais batu ba ke yo kima na okima pona nini poto ba kima kana kene musala esili na zongi mutu mi balle ve shaba benga mais to fona zonga ve shaba zonga lelo apo ayaka kenda tusuko toze la pe jani ayaka kenda ba je de Londres bazo kende mais ba bana mikanda nga za visa et on m'a dit lo ba ki nyonso faute ya visa donc poto za mboka to kenda ka so okay eza lokwa na kembanza ngungu
na sisi musala na koyate ya lokwa na ke kisantu na ke kikwite na uzonga bona okima na poto poni bakima te batika ba sa musala so ba sisi baye batika la te mais musala so poni yango o continuer so tiki yango o sali o go sala. OK. Liloba na biso caméra na biso ngo loba mo liloba moko na ba fanatique no nyonso ya monde na ba pièce bazo zela ya sika eloko ni ya sika bazo so siko na marché pièce wana na ngaka pona tanga kombo na bato bayebaka na lelela nani aya na tuna nani aya kende na belela wapi aya bunga yaya otikanga la boloko yaya otikanga la boile mokielo ba otikelanga fixe bana okene bata mokili bakoma komonelanga pièce wana titre yango yaya yaya oyo yembisi ko selon yo zo yemba yaya ya grand frère na sans souci ou bien yaya oyo ya Madilu yaya Madilu te yaya ya titre ya pièce mais la répondre on nzema Madilu nzembo ya beau frère kala pour beau frère kufia ada souté que son âme repose en paix pour muto amatanga avion liboso eza Madilu na monde nanga na bosa na kayete mais asalamu bien na famille na bino ouais abakisa ka kombo na famille bien ngwana bakisa kombo na famille à part kiti na famille te ya somba ite. Oh, Madilu asomba rien na famille na bino beau frère na bino mutabmatsa kombo na bino na lobika kombo nde mais ata lipata somba ite yana bina linga yemi mpo yemta matanga avion libuso nga sambela minge na sambela mi omunanga te oza mutakisi ko sambela nini osambela bato bata biso yebike météo asa mutakisi na ndauna na kisi na butu na meleki yango na meleki algon oyebi algon kisi ya bokoko ya butu ya mutakisi nazana ngo nazana ni tangawisi na meleki pone hemorroïde pon biso kotambola mwa boye esenga hemorroïde kisi nazana ndako tangawisi eza na algon pona mwa mutu passe eza toza na mo nyonso na ba trésor putu nanga ba trésor putu ba bien que diable ça ndoka loka mutu biba sanga trésor putu na kuna côté na bango yebi diable na ballon pour soka ju ballon pesi mutu place oza place ko ila yo ba benga trésor putu diable donc il est vraiment joueur le numéro 8 à l'équipe RDC trésor putu azate na ebite ba robota mazate lelo en tout cas mutu ko ignorer ye trésor putu rien baxelo mona makamo lingolo ba sur pièce na wa pona pièce no le bique oyo bato eza bien bato bazela kaka ba monango eza nazana na salle ba film belé nazana on ndako ebelé donc na salle sélection ba acteur tout oya makasi ya Kishasa bana ba mundanga ndanga oyo mundanga ndanga mayinga na bango bazana kati na tie ba Diana na tie ba Flore na tie ba bonjour ba Sephora na tie ba nani oyo bat bazé belé ba Sundiata na tie Vida loin na tie Tito yandi na tie ba to belé na ba pièce tout nazana ngo do batu ba côté ba oyo nani ba Samantha donc en tout cas ba côté belé mo bangezali parce que ko sanga bon mabanga na ngai na pesa ka mbote obita didi kinwani oyo leki batu nyosa diamana mbongo ya na mor ya ba mbote belé mbote na oyo nyoso balinga biso batala musala oyo PDG Gapa ba bi wazo teka azo somba diamant malamu na Kamako Lwamilama Lulu na Tikapa do batu to balingaka biso tozali numéro wana musale bani ko sa o balinga somba ba film ezali aye to l'accès d'extrait atali ba film a osepela nango na baziza nyonso na koti bato ebele na pièce wana. OK ezalaki météo na micro ya David Mombele M6 merci de sous na bana nyonso Maroc je na promette bino avant na zonga non ngam na zonga pour renouveler mukanda retour na ngai tozo na présent météo Maroc vraiment bata Maroc boya mbanga na okita na Kaza na kita na Kaza pona Kaza aéroport on a 6 fois mais na kota kate na zo aga avion na ke Paris na ke Milan na ke donc place na kenda mais mbalo so na kiti na koti vraiment na Mohamed 5 aéroport za Mohamed 5 so na kiti wana avant na ya bo mona ba image bo ya mbinde ko na bino aye première fois na tamboli mobala série yeyo on place bakunda maréchal Mobutu oui pour na la place bakunda maréchal na kutana mama bobila dawa mama bambote belle place azali na famille so baza ko na ko ya ba monanga mobala série yeyo mais tant on so mobala série est-ce que yo ba yebi ozo mobula basi yo so mobala série non musabna ngo ozo mona tina mobala série mais te na balate te nazana bana nanga makama basi na tsango na mutute mobala série nazana bana mama na bango bazali mais mobala série. OK
Ok, comprenez, bon, et bien, à comédien, n'enge et fonctionnaka. Merci na Yawili Mosheni, Kodamboka, VDJ Komaki Lobby. Merci Yawili Mosheni, Kodamboka. Merci na Mado Tendai, na 4 États-Unis, Mado Tendai, place Azali, Maman na Raissa, na Bosante Rachidi Mbila, place Azali, Alassa Matundu, ya électrique. Maman ya moi nanga pas na poto, na sona repese mbote, maman ya moi nanga. Moi si nanga maman ya moi nanga ani na ba collection. Ya na Paris. Donc na moi nanga Rachel, ba na Paris, donc na pesi ba mbote. Donc, sa poto, Bega Kanda, na pembote ba Narcisse, na pembote ba Seleka, bata poto ba zebele on azaza na bango colonel na Saint-Denis, na pesi Lidin Zanza bambote belé. Donc poto ba zebele en Allemagne, France, Belgique, Hollande, Suisse, ba tout ba yebinga na mboka wana Italie, pa Bardo Masiala, na pesi Bardo Masiala mbote na Italie, yaza na Milan. Donc na pesi bambote en Allemagne. Tout oh bah ebinga bambote belé. Ouais, voilà Didier Langweta na Maroc na bosanito Guiatos Leombo mana Autriche Matu idolo ya Deborah Bofando Samuel Mutombo na Katuya États-Unis et Salaki météo na micro na biso ya WWRD Congo impôt. Réponse exemple. To ça on na Maroc. Na aéroport air no kita to sali réponse émission na Maroc pour bataille ba que non to solo na Kinshasa to na Maroc ba didenta ba monango ba beyuku ba monango do bat baze belé ba mon émission ba Eric Duvita son excellence le kamakamu didenga ba mokonzi ngaba do Jengmembi Diloris la congolaise Didienta Diego Musique donc partout on a zalaka wana na ba mbanga malamu. OK ça va. Merci météo, merci équipe technique Grady Ibenge, merci Lisusu na exaucer na caméra. C'est parti, bye, ciao.